Yesu Masia olonga mutima nanga okonanga yo olonga sala ya yo yobe okoma ya yemba elome mobali olonga mutima nanga okonanga yo olonga sala ya yo yobe okoma yanga nasalaki demande d'emploi te kozwanga nasalelaka yo kasi na bolingo na yo okomisinga mosali na yo ngai oyo nasalaki nanga sefe te kozwanga nasalelaka yo Yesu kasi na bolingo na yo okomisinga mosali na yo na yango nalobi nazali elembo ya bolingo na Nzambe apona ngai nasalela ye apona ngai nayembela ye. L'agence d'export et d'import Michulu Atlantic Shipping Eyei bana ya Canada, bana ya USA bomitungisa lisusu te. Pour tous vos achats et ventes voitures, pièces de rechange et les accessoires possibles na koti na bakoli na bino na Kinshasa bomitungisa penza te. Please bakoya kozwa koli tina ndako. Pour tout contact benga Michel Lukadi plus 1 508 371 60 43 USA na Canada. Pour la Kinshasa, benga na plus 243 89 551 30 38. Michulu Atlantic Shipping. Yaboye, Bazu wapi. Raph Ngindu, félicitations pour la promotion, c'est la rapport d'artiste. Que Dieu te bénisse. À connaît pas demander, il n'y a rien en face. Suivez Congo Promo TV avec le PDG Raph Ngindu. Nanenga mabete Congo Promo Raph Ngindu. Boga, en tout cas, félicitations, merci Sito et Oumela. Raph Ngindu, le présentateur de la force créative Congo Promo. Congo Boroto, c'est la force militaire de Congo Promo. Et faites comme moi, allez voir Congo Promo, tv5.com. Donc au nom de Jésus-Christ, nous bénissons le Congo Promo. Avec Raph Ngindu, Congo Promo ne tombera jamais. Mikolo Congo Promo nde. Ouais, balobi Raph Ngindu. Congo Promo toujours, grande puissance. Come on. Congo Promo qui torcos net in a film. Congo Promo babundana nango. Raph Ngindu. Congo Promo. What a plus, what another boss là. Congo Promo deux fois avec le boss Raph Ngindu. Il nous dit les jeunes leaders de la guerre. Artiste Nayo Congo Promo pour la promotion de toute la culture congolaise qui tape. Bonsoir chers internautes, mes chers fans, mes chers faux comptes. Je vous aime beaucoup. Déjà, c'est bel et bien votre émission Son du Show. Je suis Sandra Mumba, votre humble servante sur Congo Promo TV, la chaîne de YouTube, la chaîne du moment. Donc là où vous suivez cette émission, je vous aime beaucoup, vous tous mes fans. Déjà, c'est bel et bien votre émission de chaque temps que vous aimez avec Sandra Mumba, Son du Show. Déjà, nous allons démarrer notre émission. Premièrement, dire merci à notre Dieu, le Dieu Tout-Puissant, qui a fait que moi et vous, on puisse être en vie, on puisse avoir ces souffles de vie, juste pour être en contact. Là déjà, je dis merci à mon Dieu, le Dieu Tout-Puissant, qui nous garde, qui nous protège, qui puisse nous protéger. Déjà, merci à mon boss, le boss Raph Ngindu depuis Dallas. Dans sa résidence, là je salue maman Belinda, notre maman, ainsi que tous les enfants déjà, de bonnes choses à vous. Nous allons commencer notre émission. À la une, il y a déjà beaucoup de choses, donc beaucoup vraiment déjà, beaucoup s'abonner la chaîne Bisso ya YouTube Congo Promo TV et si quand puis beaucoup de émission au Son du Show avec Sandra Mumba, votre humble servante. Nazawana juste pour nous servir bino. Déjà na émission à l'élo tozana makambo ebele ya kolobela bino ya liboso o tozana ngo ezali vraiment koyebisa bino lelo sombe suka bisano donc lelo ba musicien na biso ebele bazo sala ba sortie officielle ya album na bango donc toki makimamba on déjà na ba maison d'édition pour na ko procurer album na biso déjà pour na ko banda émission oyo na koloba merci vraiment merci na ba nyonso yo
basalaka basedonaka corps et âme pour que émission o ekende na ndenge ya malonga na ndenge ya bien. Déjà là je dis merci beaucoup à Michelou Atlantic Shipping, Michel Lukadi et Sika Zali, vraiment la résidence na Boston, na bananyo surtout, na PCA vraiment, bonne fête naie et puis bon séjour, ndenga zo préparé, voyage naie, descente ne penza na kin et kozala déjà très bien. Là aussi, je vois Adolphe Kate Business depuis Luanda, Babi 2021, Masolo et Sikana Adolphe Kate. Donc, surprise. Donc, beaucoup c'est la banane sur Luanda, banane sur Angola. Donc, Masolo et Chutoko. Là, je vais dire encore un grand merci à mon vieux Yawili Moucheni. Kodamboka Koda RDC 00243 et Yawili Moucheni et Tolomo. Donc, bonne fête Nayo, bon dédicace pour la fin d'année où vraiment la PCO Zamba Monayo. Parlons de Yal William Moucheni et tout le monde code RDC. Donc tout le monde peut me encore Papi Moucheni mon vieux. Donc la PCO Bambou Temine peut babit dédicace Nayo. Je salue aussi champion Wadol. Babi champion Wadol Sima na biso pas que ça la rendait bien vraiment. Na bossani pété Patrick tu sais que dit bonsoir, bonjour à vous. Et si vous allez donc on les appelle staff et sur nos rapidation Mumba ou les appelle show, ça fait toujours du bien. Déjà nos abonnés allez-y vous abonner sur Congo Promo TV, votre chaîne sur YouTube. Donc bokende mbamba donc soki kaka komi soki kaka okoti omoni kaka place akomi s'abonner cliquer yango et puis ok na place clochette wana ezali o s'abonner ondomona ke à chaque fois émission ekoti et bando komi na yo vraiment na fond na yo directement okomona ngo olie okende koluka luka. Donc abonnez-vous sur Congo Promo TV sur mon émission et kozala vraiment très bien son licho bando komi la bino déjà na déjà nous allons dire merci aussi à Hakim Prince de Lausanne depuis Hakim Prince de Lausanne, nous te saluons. Et puis je n'oublie pas Prince Yaweli, Monsieur Versas depuis Houston, aux États-Unis, na PCP Bambote, mon vieux Lucien Guani depuis New York, n'a salué peu de bonnes choses à vous. Donc là, c'est déjà le début de cette émission. Au sommaire, Tokolobela Lelo, album oyo ba musicien na biso abimisi o ba bomba ki ba pesa ki biso date lelo le 18 décembre pour ko lancer vraiment ba album Tokolobela sur yango et puis Tokolobela par rapport ya libala ya presque Kanushipi o ya zali artiste un comédien auta ki pobala même libala moko mbilinga yango toye penza po toye bisabino po tokobeta sous c'était par rapport ya bana oyo bandeko na biso abasi o bakufaki na nzela ya mai donc esali pasi yango topesi bino sommaire ya émission ndenge kozala. Déjà merci na bino nyonso bozolanda biso, merci à ma famille, merci à ma fille Donnette soki la tona. Je n'oublie pas aussi David Lutete ya ba David na Luanda na PC Bamboute mingi. Là aussi je vois Chancel Bemba, donc le grand joueur, le grand jogo. Oazo batisa toujours bendele, il y a Afrique, il y a Congo, oazo sala lokumu ya Congo, penza libanda ya mboka, Chancel Bemba donc central, mobali ya mbinga, la taille olympique, donc na pesio bambote, ba bonne fête na yo, na famille na yo. Je vois aussi Junior Kabanango Motema Yashimene Okosha, donc le grand joueur Junior Kabanango Okosha, que je salue de loin. Donc de bonnes choses à vous. Là déjà, Nakobanda déjà, Kopesa déjà, Oyo na lobby na sommaire na biswa lelo, ndenge toza boye lelo penza eza sortie officielle ya album ezala ki mbilinga donc Héritier Watanabe oyo abimiseli biso opina ye ya sika na kombo ya abimiseli biso opina ye ya sika na kombo ya na kombo ya Mi Ange Mi Démon oyo a lancé là qui biso 2 clips avant sortie officielle donc tondé koyoka générique à Mi Ange Mi Démon et puis
tobandaki kolanda lisusu désolé ezalaki rumba moko ya kitoko asalaki vraiment avec de bonnes qualités, de bonnes images, makambo nyonso ya bien. Et puis eloko efrappe nga na générique ne nasepeli ka lolenga alatisi bamusicien na ye na badanseuse na ye air mo mpe badanseuse mwa nzoto bombi esalaka kitoko vraiment. Donc déjà ezalaki vraiment eza déjà un nouveau pas. Et puis déjà album sur le marché du disque déjà bokende bose procurer déjà ekoti sikoto yeba etekele kozala ndenge nini nde tokoya awa tokoloba na bino juste après tant tokomona na marché du disque masolo evandi bien nde tokoyebisa bino est-ce que des mi-ange mi-démon etekamaki marche na marché du disque, est-ce que ça va ou ça ne va pas bokoye bango kaka na émission oyo. Mais pona lelo ezalaki to esabino déjà mi-ange mi-démon ekoti déjà na marché du disque congolais. Donc bokende bo se procurer donc album wana mi-ange mi-démon kaka le même jour. Lelo Fally Ipupa di Cap la merveille El Marabio sur le vrai king. Donc l'aigle déjà il pas quitté, c'est déjà quitté sur le terrain pour Toko ce volume 2 déjà sorti officiel les acquis Lelo banzembo kitoko banzembo sali featuring na Nino banzembo kitoko lokola ba jaloux banzembo ya bien eza ebele wana générique. Donc banzembo nyonso eza kitoko. Donc ba nyonso ba warrior donc bokende déjà sur le marché du disque bokende bosomba déjà pour babi disque tekama Toko ce volume 2 Fally Ipupa a salé la mpe lisusu promotion makasi na ba production ebele kota na ko to Fally azala année déjà makasi. Peut-être tokozongi la cabine poto yebisa bino kaka comment ça marche dans le marché du disque congolais. Album ya Fally Ipupa Toko volume 2 coup de chapeau à Fally et bonne chance na nyonso to moni pe musale salami kitoko ba clip kitoko ba nzembo kitoko niveau benza eza world vraiment. Donc Toko volume 2 coup de chapeau à Fally Ipupa le king, le vrai king comme je l'appelle. Donc ba warrior bo kende bo se procurer na album ya Fally Ipupa. Et puis to yo mona ka le 18 tango eza qui peut sorti oyo eza Kofi, pardon, Cindy chante Kofi, Amibengi le double king, Cindy chante Kofi le double king, donc ils équipent Lelo, Tomoni Lisusu, Karine Mokondi Abimisi, Molasso, on ne sait pas si c'est un maxi single ou bien ça quand c'est moko pour tout le monde Abimisi yango sur le marché du disque. Donc tu peux kende ba yokaye wana toko benga mingi ba chinois na ye ba kende ba yokaye ba yoka nini yembi na kati wana et tout. Et puis Grâce Mbizi coup de chapeau à Grâce Mbizi clip kitoko nzembo kitoko drum ebetami kitoko guitare solo nyonso makambo nyonso kitoko. En tout cas coup de chapeau na Chibambalo donc veut dire soza mutu ya musique okutani pe na mobile moko ayebi musala musique. En tout cas masolo kozalaka kitoko. En tout cas Chibambalo coup de chapeau parce que Grâce Mbizi déjà na komona boye déjà banzembo neza bien. Espérons que ba concert ya ebele ba production ya ebele asa la promotion makasi pour nzembo ne et kozala déjà très bien avec la chanson Ma vie. Donc Grâce Mbizi on est de cœur avec toi. Déjà à part ça to kaki boga fois bimisa depuis Pomba abimisa bodonae kuna Robinho abimisaki na album Net Tonight sur le Scrum featuring avec Brandon Avatar babimisaki pe ngondo na bango. Donc l'album ezaki belé ferego la pe azobimisa tozota la kaka mais le londe ba o ba yindisaki ezalaki Fally pour pana ferego la et puis Grâce Mbizi et Karine Mokondi. Donc là c'était du côté musique. Et puis toye poto lo balisusu félicitations parce que to monaki po babi ba journaliste baba la até surtout à journaliste internet baba la até to monaki Deborah Bwanga abalaki babalaki penza babandi na fiançailles makamnyo soti bakomi na niveau ya religieux. Félicitations na Deborah Bwanga parce que mobile ne penza a mobile a réalisé makamnyo surtout. Et de l'autre côté tomoni Jolicia Sampi yé pas balaza film pas la kabe émission internet yé pas auto bala. Félicitations vraiment na yo penza olongi po oza molongi. Déjà nous allons aller maintenant côté avant tout kende côté ya makambo oyo na lobaki
na bosanaki mpona yebisa bino fali mpo passera à concert le 23 décembre na hôtel Rutana mpe kuna baoyo bakoki kosomba baalbum lelo te bakende hôtel Rutana le 23 décembre esika fali mpo akobeta akoprésente mpe album na ye Tokos volume 2 donc bakoteka mpe badisque kuna vraiment bakoprocure yango. Et puis je n'oublie pas Mignon Abraham y a un album na signature d'accord déjà à cause la sortie nango officielle le 24 décembre le 24 décembre à cause la sortie officielle album na signature d'accord. Là déjà nous allons passer je profite pour saluer mon vieux vieux nanga Louison et Kofo na pesi mbote mingi depuis Londres et puis na bosanité tentendai maboko banque motema ya mama Rachel Futa na pesi bino ba mbote mingi, je vous aime beaucoup de loin na pesi mbote na bayenyo so balinga ngai donc makamka ya malamu kaka Zamba bomba bino bokende bo s'abonner bo côté émission bo liker bo makamnya surtout et kozala déjà très bien très bien. Là je vais passer pour na beta solo oyo ya bande kona biso na beta ki la fois passée bande kona biso oyo bakofi na nzela mai ezo sala pasi mingi po komona bana mikie bolingi vie apprécier to éviter bozoki masimanini botonga pe ba immeuble te bosomba pe ba appartement te bozaka na ba système ngo ko futela lelo mbongo ngo osali esili lobi susu ke koluka osala donc ezo sala pasi na place botanga bolika misala ya normal bo travailler bolingi ka ba vie kaka oyoki ka vie moko ya mbongo boye bino na bokumbani o vie moko ya nini boye bino na bokumbani sikota passe bo pesa ba parents na bino c'est là que tout oleli na nous tête aussi si ko lelete malgré balobi ke samedi eza enterrement na ye donc mais baleli non ba silicité talaka mususu ya bano bakufi na nzela ya mai une vingtaine de personnes na nzela ya mai koluka vi na ba minuit ba heure wana ba minuit boke koluka nini na ba minute pourquoi beaucoup 4 c'était si vous ne 4 pourquoi beaucoup 4 à 18h pourquoi 4 à 19h minuit là ba la kala milimo mabe etelemaka bino bo profiter bo kende tala o ekomeli bino nyoso pena eloko ni bo 4 pourquoi boki ko louer kano rapide te so bo beke kopo bo kende daki kopa mbongo bo louer kano rapide na R1 4 bino o leke bo kende na ba piro na ye mutongo abengisi bino na air wana penza bana bato amike bazwa ba pirogue molili bongo bazwa ba pirogue donc esali pasi makasi lisolo ya ba fiyo yo esali pasi makasi na minute o ba famille na bango ba mama na bango ba papa na bango mitema na bango za ko tutisama donc ba perdre bana na bango na basage boye na fleur d'âge boye bana bakei donc ça la pasi makasi donc bino pe ba obotikali bolingi vie apprécier bolingi ko salate bolingi ko sambela te bolingi ka boyoka intel akende ki place bo akota kinda ko boyinga pe na kende pona zwa donc bo moni ndenge ezosukela baninga ndenge pe ekosukela bino soki boza bato koyoka ngonga yango bomi pesa na maboko na maboko nkolo ngonga yango bomi pesa na koluka ngonga yango bozonga ba classe. Donc vie appréciée ça on a solution te diable tant a pesaka ya pesaka na hekaka ayebi ndenge ya récupéraka ayebi ndenge récupéraka pour diable que peut 10 000 $ lelo mais ndenge on récupérer bon on nyonso o comprendre te donc il faut que lokelo ya kolo kokelo nya nzambe nyonso on eza vanité de vanité iPhone eza vanité obo kufelaka bozo koto bandako banganga likolo iPhone okutu mundele awa donc apesa nango okozongwa ta crédit même si osa nango 4 ans ofutaka muke dépendre na yo même 10 ans ofuta muke dépendre na yo elia eloko pamba na poto
po bana na biso bazana ba 10 ans awa bana na biso bazana ba 12 ans awa bazana ba iPhone wana obino bo kufela bo kende ko kaba banzoto na bino bo kende ko sala ba n'importe quoi et pas na biso et le côté même iPhone 12 Pro wana bimi donc et le côté donc na yebité pourquoi bo ki ko kaba ba vie na bino si la kabo et kende kali kolo et le komo ya mokili donc boye banzela ya nzambe vie appréciée ça ne sert à rien bo ba musicien te bo ba star te mais bolin kabo c'est classé na niveau moko boye donc eza passe mingi o wana ndenga zwa kyango yo yebite yo kolingo ke na nzelana o mona pe nzelana e balukeli yo makamno nyonso e baby donc boye bandenga ko tambola e tamboli na bino eza mabe bo tambola bien bandeko ya basi bo tambola vie appréciée ça ne sert à rien Dubaï eza elo côté Turquie eza elo côté po ba ope ba kenda Turquie bakangama na bango kuna ata grâce yango ba koti yango te donc boye bandenga ko tambola na ba vie na bino elo kana ngai na loba yango wana po bandeko na biso basi sala pasi mingi po to na bandeko basi to na ba cousine to na ba nièce donc sala pasi mingi lisolo na yeli bino na mukula lelo eza lisolo ya artiste comédienne na kombo ya Kanushipi Priska Kanushipi oyo bato ebele babenga ye na pseudo na ye la paradoxe donc Priska apesi pasi na famille ya mobali na ye donc eloko tonga to loba na teya kango mbala elekanaki na teya kango na lobaka ke bandeko na biso ya ba comédienne mikolo yo balinga so mibali ba na Congo te e koma kaka mibali ya poto to ebite mibali ya poto ango so basutukeli ba comédienne to ndenge nini po ba mibali ya poto ba yo bala ba journaliste parce que ba journaliste ba même ba journaliste na poto et pourquoi pas balande ba ya ko bala ba comédienne ba même ba comédienne na poto parce que ba bilomba makamuna bango eza caché basi on ba ya bala ba isa mo ba vérité te po mobali o aza na poto ana mwasi na poto na bana atiki mwasi ni na poto na bana ayeka ko bala yo ozomo ateke lo moko eza lushwana po mobali soki aye ko bala yo tanga zo sisa makambo il faut memo tina mboke sika ya vandaka mais pourquoi bazo koka ko mema kabino te yango bozo sosola te mobali azo koka ko memo te mobali royo balobi en tout cas ndingo yo zo yo balanga tango balinga lesi ko longoli charge na famille nanga ndingo longoli charge na famille nanga lesi ka après libala na biso to sala makambo to matanzela moko pesa mobali condition soki alinyo na mbolingwa solo akosala ngo me bozana boza soifé ya mibali ya poto soifé na ba dollar soifé ya bano ko esengo no ka babali yo mobali azala na mwasi na poto me babali yo achoka alliance po babengo ka madame non mutoko peso pe valeur ozano pe madame te ozano pe na alliance te même tapesi yo valeur mwasi yo bapesa ye valeur o aluka mbon oyo zawana kaka simaka ya mibali ya poto o sale lokote poto eza ba réalité nango poto eza ba réalité nango ya na mibali mususu mwasi azoele msu na condition peut-être mobali wana mwasi wana zaki guna yete siko olinga aya obala na Congo po aluka mwasi ya guna ye mais siko mwasi wana ya guna ye moya meme na poto ezate pourquoi il faut se débarrasser non na mwasi oya sungaye na poto wana mwasi o apesa ye mukanda na poto bomo na ndenge ba vina mino ebeba ok soki ovanda na yo kimia ok kozwa pe mobali no mona Congo bo sali foyer na bino bo fonder foyer na bino bo andi pe ko bota libala na kitoko mais bolingika mibali ya poto koda poto eyaka babali bino balatio ano eleki na YouTube bo tie bo panzi on na YouTube bato moni entela balaki et après ça et comme yo devoir moral mobali il faut akoma aka ko yaka po akutana na yo po moya memo na poto ezate mais bo sali le côté na yo muto bali na muto azane célibataire bwana bino ka ndemo même muto bali aza célibataire alekio peut-être akende ba voyage coûte pas mobali na ye alongo pe na Congo akende pe voyage pas mobali na ye donc bande kona biso pe ya théâtre bozo sopsa makasi dana ba bilan na bino ma be makasi par rapport à ba journaliste to mona ka ba ane le kanaki ba rendre ezala ki ebele 2019 rendre ezala ki makasi mais 2020 ba journaliste ba dozen na bango rendre ezala sous te munu so comme tala ki asala émission na ye bien ba se plan émission na ye mutu so azo tala ki azana moi proposant na ye azana moi fiancé na ye non na me ko bima na ba rendre na me ko bima na ba bêtise na zo na ligne droite même Karim mon compte oh bato baloba ke non azamuta ba baisse mon compte ba baisse na YouTube wana mais yemo pe
compte tenu ya makambo nyonso akuta nango ya batigre na ye akita mwa moke adozaki mwa soni wana adozaki. Donc eloko kanga na osenga po lelo nande na landi mpe so bolandi bomona émission na YouTube ezali oyo basaleli mobali ya Priska na ye mo Priska po Priska mobali oyo abali ye fiancé na ye wana azalaka na poto kombo ne Martin ana mwasi kombo Benita baza na bana misatu bazalaka na Hollande ye na mwasi ni Martin wana na mwasi ne Benita bana misatu bazala na Hollande abala mwasi wana na ndenge ya famille na banini nyonso prédot dot civil religieux sikoyo Martin azosala makambo na ndenge na ye même mwasi na ye bete ke aye kongo po ya kobala ayebi kaka mobali lemso mwa kotala famille et tout mobali asali makambo ya voyage na ndenge na ye aye ape le mal ezaki etant mobali aye mona ta famille na expliquer kaka non ngande na boy na okoka te po ifuna bala kaka Priska mwasi na nga fiancé na ngai po mwasi apoto ezo simba na ngote mobali aya asolola na famille na ye te directement amuke kosala fiancé ya Priska le babwaki na YouTube kompe YouTube azala na ye songi mutu nyonso tu ata obatamaki na fin fois okomona ngo kaka bayo omona fiancé nde famille kamweti mwana biso Martin na mboko oyo ayebisi biso te asali pe fiancé ine na ndenge na ye na batu na ye asignale biso te no photo benga ye babengi Martin nde soni wana Martin ake ko se présenter pa ba parents na ye ke ayaki déjà sali fiancé siko linga bala mwasi fosko ba parents ba monana na kanda na pe famille na ye pe balobi biso toyebi mwasi a poto Benita toyebi kanushipite donc ndengo banda makamno ndengo kosuka biso tokobala mwana mwasi wana te po tobala déjà Benita et puis ça qui trouble mobile ayebi déjà sali fiançailles il faut asala makamno surtout comme pe ba star comédienne na biso bakomaka bango trop TV trop YouTube trop Snap trop makambo nyonso wana ka internet comme d'aba boucla ki na ye mwasi donc il faut asala makambo nyonso surtout allez babandi sikoti dot nini le mal ezake mobali azobala Priska Kanushipi azana na famille na yete on ne sait pas quelle famille au mobile a présenté qui na famille ya Kanushipi toyebi pete est-ce que Priska ayebi ke mobali wana zala na mwasi na poto ou pas est-ce que Priska ayebi ke famille mobali baboya ki koya compte tenu nde mobali asali makambu na ye famille o il s'est présenté devant bango eza quelle famille donc nyonso wana etikali à vérifier siko babali Priska mais famille mobali balobi balingi Priska te baza na posa Priska te po déjà babala Benita toko kende wapi toko suka wapi Priska déjà lati ano siko ano wana akobwaka mobali ako divorcer mobali akosala ndenge ko mobali akozonga poto tanga kozonga poto ye na mwasi na ye mama bana ne bakosuka ndenge nini donc ezopesa trouble bande konanga ya comédie ya théâtre bodoze mukie bodoze mibala poto baoya kosakanela l'esprit na bino ana poto ba système ezeza mibali mususu alinga mwasi mutapesa ye mukanda le mususu mwasi na apesa ye mukanda te moya amemona poto soki abali yo moya amemona poto ezate po azo dépendre il faut mwasi apesa no mukanda soki alobi amemona poto mwasi na apesa ye mukanda te makamnyo ekobeba makamnyo ekobeba po sikoto kotala sikoto koyeba est-ce que mobali ya Priska akomema Priska na poto to akotika Priska soki atiki Priska elakisi ke azoko batela libala ne kuna pona mukanda donc bandeko na biso a théâtre en tout cas bodoze po bakanyo so ya mibali ya poto bazoa kosundola bino mibali ya poto bazobala bino comme ba deuxième femme mibali ya poto bazosala bino ba désordre belé ezozala ka niveau théâtre po joli c'est moi yewana bali mobali na uti poto mais akomema ya kokende Deborah babala ki mobali na uti ki poto amemi ya kei mais pourquoi bino bato théâtre mibali on va ya obala bino ba memaka bino te et puis mibali ya poto to boyite o moni ke mwasi na poto azana ete mwasi mais so yebi ke oza marié oyebi ko oza na engagement na poto sila na mwasi ya poto o sila ni na mwasi ya poto puis oyo obala awa boso kotisa ka ba désordre yango nzambe fois te ya kabino
mibala poto boa mabe makasi quand basi o babotela bino bana bazolela kapona bakosi na bino bokasi boke liboso lelo ata oza en pena mwasi obali mais lobi nango retour ekozongelo parce que nzambe tosambelaka aza nzambe ya juste ye mo alobi mingongo ya basi ya liboso epa na ye epa ya nzambe pesaka nzambe mawa pe nzambe arépondaka facilement mpona basi ya liboso donc eza pasi mibali ya poto boyeba ndenga kotambola botika kobebisa to koambrouye bavie ya bana bato baza na Congo oya kobala mwana bato à l'époque ende poto ekomi une messe à faire donc bon mécanisme ko changer presque vraiment talaka ya libala no ki comme mobala za na ki ngonga yango il faut solution ezala ba famille na bino evanda famille mobali na famille na yo ba vanda penza vraie famille mobali na famille na yo ba vanda penza ba luka solution na problème oyo soki bokosuka wapi po lelo so mobali akei peut-être okyoka ovanda wana jeune fille wana makila wana nous trop jeune okoya ovanda boye mobali banda kenda na ye 10 ans après ayaka na été malgré wando so na téléphone ayaka na été yoni mtozo retard à vie pour na retard wana peut-être mobali onzamba bongisa na vie na yo eza nango yete za mususu o peut-être azane kuna na Congo mais likolo ya pressé ya vie na yo allez au baby CV na yo donc ngonga yango penza ya koyeba nini ya kosala là c'était vraiment juste on a linga qui n'a partagé na bino vraiment toyeba kaka la part de choses. Je dis merci beaucoup na bino nyos qui branché na Congo Promo TV pour na kolanda biso sondi show et Sandra Mumba émission ya bino émission o epesa bino ba news o elobela bino o esala ke na banda kuboye ba eloko nini lekana ki na semaine eloko nini lekana ki na mokola lelo donc c'est ça donc je dis merci beaucoup à mon boss Raf Ngindou l'ingénieur l'ingénieur, le génie de YouTube, na bosanité, mon papa Luison et Kofo depuis Londres, na bosanité, Tendai, Maboko Bank, na maman Rachel Fouta, je ne vous oublie pas. Et puis là, je vois encore champion Wadol, on appelle ça Bambote Patrick Tshisekedi, donc Tshisekedi, Bambote Tronayo. Là aussi, je pense aussi à Michelou Atlantic Shipping, Michel Lucadi depuis Boston, na salué na bosanité, Adolphe 4 Business, Babi Masolo, Siasikazoya na Luanda. Je salue aussi David Lutete Aba David Nakati Angola na Luanda, donc il n'a pas su Bambote trop. Donc je vous aime beaucoup. Chancel Memba, les grands joueurs, les grands Jogo, Wazosa Lokumu ya RDC, Babi Central, Mobali ya Molai, Mobali ya Mbinga, la taille olympique. Donc je te salue et de bonnes choses à tout le monde. Ma famille depuis Congo Kinshasa, je vois mon papa Flori Mbamuna, ma mère, maman Marie-Jeanne Kembi, je vois mes deux sœurs Louange Mbamuna, Déborah Mbamuna, Chicha Mbamuna, vous tous, la famille Mbamuna, je vous salue. Et je n'oublie pas ma fille, Babi, fille à maman, ma complice, Nyoso Yangai, et c'est moi monté malanga, donc Donnel So qui la tourne, que je salue, des bonnes choses, de bonnes choses à vous tous. Bessia Boulembi, Christelle Boulembi, Bamastananga, Asuma, ma voisine, je te salue beaucoup. Et puis je n'oublie pas Irène Ombadjeka, ma copine à moi, dedans. Donc, yo yebibisi katouta. Donc, de bonnes choses. Bye bye. Yesu Masia, Olonga Kutimanga, Okonanga yo. Pozwanga nasalelaka yo kasi na bolingo na yo okomisinga mosali na yo ngai oyo nasalaki nanga sefete pozwanga nasalelaka yo Yesu kasi na bolingo na yo okomisinga mosali na yo na yango nalobi nazali elembo ya bolingo na Nzambe apona ngai nasalela ye apona ngai